Matondo mingi na balandi vom télévision etando ya bonya etando ya bosomi etando pona ba indo nyoso lelo omesana komona biso moko na plateau bo komona ke toza libanda ya plateau toza pena na nature toza pena libanda lelo totambolaki pona ko luka na cadre émission ou analyse sportive ya koluka ba nyoso basala ki bon te na kati ya sport ya mboka na biso ba discipline ya nyoso de biso lelo to ki bon to ke koluka bango moko ya ba ancien joueur ya mboka na biso ba betaki na kati ya aspect club baza na parcours mulai na bomo na bango kasi biso to représenter bango te ndenge baloba na lopoto l'inconnu se présente lui-même donc il est moko azawana mieux placé ya ko se présenter atali sabino kombo na nani bomoto na meso sabino déjà qui azali ancien secrétaire aspect club a betaki na aspect club basala gi pe bon temps ba o bayebi tombo umona bango bozonga le sud revenir na époque on attend basala ko réunir na kati aspect club et le to zana bango elongo na bango to kosola masolo na bango to ko beta parcours to ko beta histoire soki to zipe ntango ko sate mbala sima to beka bango le sud bazonga pour to continuer pour na bango be mission ezali ebele beto ça na bango pour na ko luka sous ko donc ça sous batu na kati na mitu na bango mémoire ya oyo bango bazali to ko lakisa bino bango bonjour. Bonjour papa journaliste. Ndenge woti kolanda biso touti koloba déjà bino mobo se présenter bato bamoni bino déjà bamoni déjà bayebi bilongi na bino bamoni déjà longi basi so kotalisa kombo biographie na bino. Ok, merci pour la question. Zangai président Ndaya Mbangi. Je vais profiter de l'appeler ça footballeur de surtout à Congo et Afrique, à monde entier, na pesi na ngombote. On va aller dans Masamba, on va aller dans Ndemo. Banzi de ba moni na yebi ba comprendre ce que le voilà on a ça mon zali toujours c'est vraiment la faire la bino c'est là vraiment bien donc les trésor Ndaya Mbangi trésor Ndaya Mbangi bato ba yebi bino to ba moni longi na bino lelo ba se reconnaître ba je suis na batango wana ba poko wana bobande ko sala bon temps na kati ya SV Club avant de côté pena na kati ya vif du sujet moi impression na bino par rapport à émission ndenge to ko luka bino lelo émission oyo ye nango ezali ete ko valoriser ba oya biso ko valoriser bato nyonso basala ki malamu biso to telemilaka ingratitude to telemilaka négligence ba o basala ki malamu et lobby to komi ko boya bango to komi ko négliger bango to komi ko finga bango alors biso émission na biso et ça le pona pena surtout mingi pour la bino ba oyo lelo ba continuer na ba oublier moi impression na bino moi lelo ba pour la émission ndenge to mona ni moko lelo bon ba émission boye ça la biso pe vrai ça la kito makasi ko ba délai alinga donc ba message ko mona biso sur terrain ceux qui vraiment tozo mona na sur terrain te ba moi ba kanisa ka lokola moto ku fa soit ta voyager soit ta so ndenge nini donc mamba boye ça la bien za ko zongisa susu ba to ba ko mona biso ngito. En tout cas, football est le moment essentiel. À te donner la canissara qui est non, ce qui monte dans mon année c'est assez. Donc des abongos. Donc, ça la bien ma fait ça. Je suis belé pendant mon salon, vous ça la pour valoriser biso. Et ça la biso vraiment bien. Donc là-bas, on va canissara, on va belé pour la biso et ça abongos. Joueur à la carrière, na yo à ça là. Après carrière, ils ont ma camoufle sous tout ça là. Bien que pour le moment, tous en ont babé les mots, tous en ont un métier, tous ça la mona, yangwana ici à la tout le monde na kamona na kaboué. Non mona. Donc, alors désir de lire pour ça là. Quand ils en ont sous belé à couper, ils sous sur ça là, bien pour ça là exprès belé. D'ailleurs, vous pouvez belé tout ça là, tout ça qui dans le projet. Il va indiquer, maman belé tout va comprendre répéter. Vous oubliez pour les métiers, pour les travail, pour travailler, commission, pour les grâce aux amateurs dans la carte nanga. Pour bêta, pour ça là, tout ça moi na mais nous battons sur le mot quand c'est que comment du colossal, on dit comment tu vas vétéran, comment son organisation en ligne là. Les gens qui ont fait tant et puis ça dit au pays ça là, pour tous en avoir la carte nous autres. Pour ça les gens, ma camboisa. Donc ceux qui n'ont pas comprendre que non, les autres aussi m'a sauté voilà des narratifs. Tant que force les gens dans le navobeta. Et puis les moments où tu as ça ma camboisa, on est maturité ça. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Bolandi Bangonda ya Mbangi nde sikonde akobeta potin ezali maturité de chekoli bogine balobi makambo ezali
biso tokolisaka bango na vent tomonaka bango babunga bamonaka su te bana mikolo wana mikolo me nde ya mbangi tolingi tobana nao mpenza d'abord na mwa lisolo na bino mwa biographie na bino bobotami mokolo nini bobotameli wapi bokoti na masolo ngono ya ndembo ndenge nini balo banaki bale nao ndenge nini. Bon, merci la question oyo. Moni eloko nzambe atia na kati ya moto nzambe moto ayebaka jour nini ekobima. Donc nga naza motu moko boye napoli na famille footballer. Papa na nga azalaki mobeti ndembo bato bayebi mpa na nga Ndaya. Ndaya Mulamba. Bon, Ndaya Mulamba aza papa aza papa père biologique na nga Ndaya Muteba. Ndaya Muteba ouais. Na Simba à l'époque. Donc naza motu moko boye nabotami na famille ya football. Donc quand ndenge ezalaka tokendaka kotanga ebika nde ezalaka bajeune okutani kaka boye non équipe moko boye koto oyo basentraînaka bazaka banike bani bali kaka boye mwa système ndenge ezalaka kaka mwa récréation okimi ka chiki ke tokutani na stade mwa baentraînement ka papa oyoki mpe ka elengi wana komisa ngo mpe habitude okomi ka chaque récréation photo kindeka chaque récréation photo kindeka ti ekokoma keno baflie mpe équipe yango na ndenge mpe baapprécie kinga bon atie mpe ka motu eza équipe nini Kasai Horizon na mwenedi tu ala kote na bandeli na mwenedi tu na fin fond na mwenedi tu kuna esko bama chika ndenge ezalaka nga na botami na Mbujimayi donc famille surtout na Mbujimayi ndenge ezalaka mama mosala mpo père na biso azalaki travaille na Sonas amitaki après niveau ya mwenedi esko tokendai kuna c'était pour ndenge kotanga kaka ndenge ezalaka kaka nde nake kokota na makambo wana mais so père na nga azalaka angandima nabeta bale na age wana te mpona bandaki bale tro mwa moke. Donc papa akufaki déjà ntango ekotaki na mambo yango papa akufi nga na bandi bale na 2001 na 2001 nde na bandi carrière wana siko okopesa bato impression baluka na date de naissance baluka makambo na bino soki bokopesa ata jour bobotama ata na moi te kaka wadore 17 juin nde jour na botama biso toza bana katikati ya année na beti wana ti na seliso ba 2 ans beti na pressionne bato makasi ekosala ngeno président de Demako ekosali en passant mutare kozwanga amininga na vieux club ya Mbujimayi. Voilà. Comme na vieux club ya Mbujimayi na beti sous 2 ou 3 ans. Apeli sous makasi. Nazanga na Mbujimayi mais akoma kotinda na équipe nationale. Vous mettez bien l'équipe nationale? Plusieurs fois. Bon. Plusieurs. Wana bane ni ntongo bakomi mpe kotinda bino wana tuku bakomi na aspect club ya vieux club ya Mbujimayi mais bakotinda bino l'équipe nationale. Boye tokanjaki tozalaki si je me trompe pas tozali Uganda beti tozongi tobeti sur la pointe noire ekolongwa na diable rouge ale ezalaki na pointe noire retour na Lubumbashi tozongi sur Mbujimayi ti naye koya sikoyo nasali 3 ou 4 ans avec club ya Mbujimayi naye koya sikoyo na Kinshasa na Inter oyo defe Mundadi nayebi club wana mbanga yango wana na coach Ziko nazopesa mbote coach Ziko toyebi bango mpe bakinga mamto lega kitoko ambiance lega kitoko nabetaka mi-saison abetika mi-saison chaleur ezalaki makasi donc koma isko DCMP ezoluka 20 club ezoluka parce que nde ezalaki bazopotana na poste nini pardon na poste donc numéro 9 ozopointe pena wana nga na camarade affilé donc nga filé kaka sala na nyonso olingi me nga namona filé te ema natie babi ebele nabeti 15 match natie 17 bi epesi mokili epelekesa bato yimaka bazobenga bavita bazobenga nakokwananga 20 club donc esalaki na mpona 20 club po moi général mon inspecteur général etango fort amisi ye moto asalaki na 20 club po azaki président na nga depuis vita Mbujimayi ezalaki nde yango wana esalaki lona intégré 20 club ene mpe 20 club chaleur so ya makasi totala 20 club supporters partout eloko soki kosalaki komona epanzala makasi siko nde yango wana 20 club ote matisinga donc en tout cas nalingaka bango tile donc nde basala onga naza lelo eza
Eza avec club. Ça ça là bien makasi pour le monde déjà. À part wana na ba vache faire banda. Ah ouais to comme wana totemino na avec club bobeti parcours bobandi na Monebitu na Mbujimai boye Kinshasa avec club ndenge balobaka phénomène balobaka na kin lelo joueur ya kingandi donc bini boza joueur ya etolobaka ya général tango fort. Ouais. Phénomène wana c'est que bino bo fika ba phénomène wana joueur ya kingandi c'est lui qui décide pour ça ndenge wana ko mutasominga ezayi donc on a signé contrat na ezayi amona mutu mususu ce qu'on a le bagana ça joueur wana donc joueur ya général c'est na ça joueur là nazo yeba mutu mususu te wa vandisanga wa benganga wa pesanga mbongo apari badie bila sombela ngai no na yeba ngai sona na posa mbongo nazaki na posa mutu ka mutu sombela mutu ka ce qu'on a le bagana joueur là joueur général. Merci beaucoup tout ça pena nanda mbangi boyebi bango so atiebi pena kimi kota corner wana tango wana ba pisco ba bimsinte mona bango bato bayebi ba événement wana bayebi nda mbangi tana ndo tala ba recherche na yo na bato pe bayebi bino Nathalie na yo komona nda mbangi asa parmi ba grand buteur ya ASFEC Club siko question de siko eza siko awa tant boye na ASFEC Club ba difficulté ni beaucoup taki na kati ya ASFEC Club et puis eza pe na bato beaucoup taki baza pe plus fort que yo bangisa ki pe na kati ya ASFEC Club tant bino boyaki bon kobanga c'est trop bien soko yebi musala ozana kobanga ti kobanga ezaki quand même yake eza grand club ya Congo. Il faut se voir au CPI, c'est ce que le public nous soit là. Le public, on a pour ban d'image, ils ont blagué. On a coûté que les grands joueurs. On a coûté que la Lofo Bongeli. On a coûté que vous avez moi ébélé. Vous avez moi Bayerino, il a sawa. Vous avez moi Kenya Massa. Vous avez moi Chimi. Ce que vous avez dit, ça a posé à le faire. Ouais, ça a posé. Yves Diba, avec la Pouta Kingaï, on a pu ça faire monter. Donc, tout ça qui vraiment attaque mon côté mystique, la blague. Donc, ce qu'on a, c'est long là. Si vous avez Beta Tchabuto gagné tous les hommes. Là, on a ça. Ceux qui battent Yonga Libanda, yo Beta Biel Tchabuto gagné tous les hommes. Pour ceux qui battent au Tchébité, ceux qui battent au Tchébité, ceux qui ont la botte au Tchananga. On est ça. Il y a un abou. Ceux qui battent au Tchébité, ceux qui battent au Tchébité, sur la côte. On a des façons de donner dans ces équipes. Voilà, là, ils ont été pour Banga, pour Banga, pour Banga, donc, discuter, on a pourtant on a pu discuter pour la gravité pour les équipes de Mouté, Lukakinga. Ce que Zaki qui a mon test, voilà, la pose à la Kobanga, est-ce qu'il va construire là? Est-ce qu'il va construire là? Ça fait différence. Pour l'équipe, et Lukakio, il y a qui est dans la place de l'équipe. Et puis, avant, il y a un bandé qui est là-bas. C'est-à-dire que nous, avec un tel, ceux qui ont la zone, bien. Ceux qui ont la zone, ils ont la PC, ou ils ont la deuxième soufflette, pour que ça m'envoie bien. Soit tu as la bandit, pour que ça m'envoie bien. Alors, ça soit calculé. On a chaleur au pied dans la zone, on a pas comment la faire. Au moins, on a sympathie facilement. Ouais, donc il a chaleur au bazaki, on a au bangate. Le mot déjà, bandeko Vuvu, Nandeko Silou, Moïse. Ba moun déjà na mbang to sana bango elongo to sana bango mission ba question na me to tuna yango parce que da bando mi balé ba tuna ba pesa nga ba question na tuna leso kutana ma tuna biso mutuna oyo to tuna yango to so ke no male mena nda mbangi tango bandi siko bo beti na vita na kati ya vita siko bo suka na vita pona to na kati pe ya vite babenda ki bino pe bokende pe l'équipe nationale ne bondoko ya to bozaki na Mbujimai. D'ailleurs vous na kati ya vite ndé na opportunité ya kobeta na jouer na équipe nationale Tamolai. Donc et nazaki na Inter. Amanda Ozwanga mais bita Inter ezaki équipe passée ezaki inférieur par rapport à considérer peut-être moi bazo zo kaka pour ça m'envoie bien la championnat mais pour pas que ce peine espace makambo boba parce que personnel na charge là elle a intégré avec club les comment on peut charger à quel non so bazuyo yeba ki ba ko beti sayo
baby biso tous c'est on les acquis ça joue à vita ya manade ya mazembe ko posi que au beta au so betite mata la fantine ba otobo elle a fait club de na comme au beta pour l'équipe nationale beta na beti chane na beta na chane en Soudan 2011 voilà ça là on a c'est la préparation quand ya fin du site c'est la préparation mais ça m'a c'est décidé que les kandenge les cas qui donc, Nazara a sélectionné plusieurs fois par coach Paul Leroy, on a sélectionné par coach Mouzaré, on a coach Otis, on a sélectionné là-bas coach Santos également, on a Salili Pelamboga Moussala, on a dit que drapeau Mboga Mwamili. Mwamili, malgré les lots, coach na oubliette, Bosani Bino, comment les lots benga Bino. Ba produit fini hein tout ba bon benga bien ba produit fini si beaucoup libre za mikolo boisson ba souffleter mais comment na bino boye pas na biso c'est secondaire mbanga asana oui boni pour benga biso ba vétéran ba produit fini ba nini eza langage congolais letinga eso kanga ti pona biaja eso kanga ti pona ebi na zana na force ya kosala musala na bi fanatique na biso bien en tant que footballeur avant ça, on a dit que Zonga n'a pas na bango plus vite possible. On a dit Congo très bien. Dans la maman football à Congo, on a dit très bien. On a dit dans Zabolo, quand on a dit maintenant, on a connu déjà un vétéran Bonabo. Mais on a dit Bato Oyo, Baza Nikolo Pananga, au Bazo Betana. Ça veut dire que Bango ba yokani troté, ba sala succès troté, yango ba occupé bango. Ba occupé bango té. Yokani tout. Ba ocha miso ebanaye. Si ba moyi mata mo gozo mo na té asili. Asili. Écoutez, parce que là aussi na ba tout bien ba sala poser fait to avancer pe na po les gens pour ça ba joueur. Oui. To souffrir na ba joueur. Voilà. C'est nga boye surtout na dina zonga na mipé ma ba supporters. Ezaka 3 matchs kaka. Wana nga ezaka 3 matchs. On a limité na robeta 3 matchs sans match. Parce que na oki kobeta 3 matchs sans match. Mais quand on a limité ma fanatique ezaka so marqué ka bi a concept là. On le battait on était habité pour ya za vétéran té a concept. Oui, match ko landa sous doubler les sous. La CP les sous histoire ezangi na ba cité. C'est simple. Expliquer non. Cristiano est-ce que ngana mkola tout ça? Ah bon, je pense pas que ça me colle Cristiano pour bon. Na imité, je pense que ça ne peut pas. Ah, pourquoi si vous êtes binagelo, ça te va vétéran. Te balobi siko bino bo se maintenir atendingi bango ba se maintenir. Bino pa na bino baloba bino bolingi siko ambiance, bolingi désordre yango bo sila avant. Par rapport à ba Cristiano. Baloba bon. Ça peut-être raison on va besoin kanisa. Yango bino ko zaka important makasi pona biso na bango. Pona lipo ya bino bozo ya koluka biso poto pesa makambo bango ba ebaye bagati disque important sa bino yango. Pour ceux qui boza raté nga ba ba mamsusi. On a ça na terre ko fanya sa Congo mobimba pour expliquer bango qui suis-je. Ou bien expliquer bango pour résoudre les. C'est aussi nga bino bozala on a zo terre pour expliquer bango. Bonsoir. Et ça, ba joueur sous le Congo, ba télé ba permettre à l'autre bango. Et ça, ba joueur le Congo, le batika balé, et ça t'es qu'à lembi, et ça t'es qu'à coli, et ça sur une et ça manque d'encadrement. Voilà. Tu comprends? À tel égard, non, ça les belé, mais non, c'est retrouvé. Non, ça les belé, mais non, moi, il y a grave. Ah, bah, il y a moi, tant que ça, comme chiaillère, ça t'a dit, t'es à ma cara, comme t'es à la vie, tout cas, on a dit pas moins de. Alors que, papa, il faut bien total à match dans l'Europe. Tu veux qu'à la montagne, il dit, ma goule, ma ça va jouer. Mais tu veux, tu as besoin sur la game à Congo. Moi, c'est un mondial de clubs, interclub. Parce que, bon, on a un mandos. Mais tu veux, tu s'affronter dans Bango, c'est-à-dire, tu as un dernier mot. Pourquoi est-ce que Bango, ça dit bon, qui est biso? Il faut appelle décourager avec du seul joueur et ça t'es qui autre c'est gérer et ça t'en faut t'aller plus là qui non ça travaille bien au papa va le balle et l'équipe en la passe oui va le tellement passe les autres 5 sports peuvent bénéficier là tu vois qu'on condamner péga ba dirigeant ba tout souter be biso mo peut aux appels la BRN là biso pour ils ont ba ninga musupi baza ba opportunité baza la chance donc kutana ba la rebeller mais j'espère que ba bomba ba mo la ba bien té donc vina ba qui n'a péga bon temps sur ba la réussir para kutana to condamner ba biso voilà ça te ko biso to za bongoti et ça la geno suki ka encadrement de awa na moko ba jogo ba za
Oui, bazali. Comment on a été bas, on se met dans la vie, quand la biso pour lui, la renaissance, qui nous dit que l'équipe a tout va citer. On a dit que vous va citer, mais pour encore opportunité, on a remis dans la vie, c'était un problème. Et 50 ans, en tout cas, on a fait la monde de changer. Quand les Arabes ont été au moment où on a vu la vie, on a remis. Ça qui bon côté. Ça qui bon côté. Biso va jouer tout ça la bolingo musala na biso la dirigeant na biso va comprendre que football les a métier les a musala et ça sport roi ya mboka na biso mérité na makambo nanga mais au monde on ça on s'allait délai mama délai so kana ngo zo sécurité na lo moto abaye na pour que ça age robeta yango bolinga ba mingo kende libanda orke siko yango pena tuna mutuna yango apeti ni ezala bino pena suppose beta na kati ya mboka na yo ndeti na Kinshasa na Congo na okomika na souci il faut que beta na poto okoma pro il faut que beta na poto na Congo pe ce peut se mériger bien au Congo peut se maintenir au petit peu kitoko pour ani bien laisse bon viara ko beta na poto bon moni poto na à part na biso ba sportif te atala ba tout rivara pour nous sommes là la pour ça. Selon nous allons pas poto. La majorité, ça c'est majorité Baviara poto. Biso siko to vanda ga ya on a le bail noki nous ala biso na bi. C'est tout to yo ga ba poto di na poto. Somo ozo be da mususu Ligue 1. Et ce qui oyoki ba cacher na kala ba salaire de la Ligue nationale Ligue la biso quand il y a la Ligue 1 en France, on comprend la différence. Surtout tous les joueurs à Congo qui ont préféré la Ligue 1 en France, puis à Congo, oui, ils sont en France. Attaque au Belgique, oui, ils sont en Belgique. Moto a bêti il allait en Belgique, là, Moto a bêti 5 ans à Congo. Au moins, quand Moto a bêti il allait en Belgique, on a l'avantage de le but est que Congo a mis ça mal. Ça va que non, Mindele a dit qu'on peut s'en faire dans le joueur par rapport à Bissau. La Bichon a dit ça, Balinga Bissau, Bazarana Bissau bien. Mais peut-être, ça n'a pas ça, ça Bissau m'a bien, mais peut-être m'a occupé, vous allez comme faisant bien que soit on dit qu'entourage peut y avoir un maramnon. On y va faire sur l'Arabie, boy, on était sur PC à Guémé la Massanga, attaquer la Massanga, mon ami. Je suis joueur là, comment j'ai joué petit na demande d'avis privé au la génération. Qui masanga pe mo ba pe donu bino ba masanga ona. Et ça ba jouer muske ba tu gamba la femme mais là on la masanga te. On est carrière à moto, nous avons moto yi ba la carrière au super mandat qui. So comprend. Et ça là on a dit non non. C'est pas là il va dans bien sûr. Mais maramba sana na monde. Là on dit ba ga qui dans bien sûr. So moi c'est important que l'année la sport au trier des lieux. Je comprends. Pour ceux qui me ça la mabé, à d'autres ça vient y a pour ça la caca. Qui m'ont conscience de ça. Ceux qui étaient massacrés les mecs à Bouzoma. Pour ceux qui étaient gamins. Ça les moyens là c'est un peu. Là la monde est là pour condamner les petits pour football professionnel. Balangue la boutique, baloter la finale d'Amérique non. Et rentrement comment avant. Ce babi entraînement, il y a qu'à faire. Ce babi travailler convenablement. Ce babi match en gros, c'est bien ça. Expliquer à ce qu'on a fait pendant une zone de ce qui m'a été là. Donc il faut arrêter. Jango on a qu'à voilà. Ah tu dois se comprendre. Nous sommes à doit se comprendre. Il y a pas erreur au cinéma. Ah balingi to landa balindele. Pour la discipline. Comprendre? Discipline dans le monde de l'ébito pour tout là. Mais pour pas foutre l'ébito, on va foutre la mine là, aucun problème. Donc c'est le problème que comme il y a moi là. Mais bien dans la discipline, il y a mon bon, je vais bon, la discipline pour foutre un peu de la foutre. Voilà, comme ce qu'on aucun problème. Mon dirait que là, ma idée qui m'a foutu. Mais là, à cause à la millionnaire, faut ça. Politicien, tout ce monde. Si on est, c'est le problème, les asco voilà. Le problème est ce qu'on dit, il y a moi, on a posé un travail à la mondiale. La discipline, la mondiale. La vie à la mondiale. La discipline, la type à foutre, la montagne, la yoke, yoke, la yoke. On peut pas faire montagne. Nous sommes comment. Bon, sur le bâti, la montagne, bon, le lopena, le tien en haut. Là, il se bâti montagne, nous t'en dis pas ça. La montagne tu la mindira on a Congo je remonte quoi dire que à la porte soit on a que Tanzanie bien que Bangola rien et puis là il se va jouer ba ko bi mala niveau mo ki ndi ça là ba jogo bazet peut ta sélection là ba la mso ça c'est que moi nous pena o yo ko c'est pas tambo comme ça là
mais au moins na boso il petit na fo qui na beta ah vi ino beta ut manigija bino boka ngai ba kosala ngai déjà yoka ilo walati yango ne surtout négligence ya moi ba président baza kotanga na misapi na mboka oyo balingi ba jouer ko ba jouer fois bénéfice na mosala na baza kotanga ceux qui va présenter tout ya ba club baza ka bongo moninga donc sur le par exemple ko la charge na peka ba présenter gouvernement faut acheter ma bongo na makambo oui voilà peut toucher point pour président ko za que ça ga bongo ani ça va jouer bongo mais gouvernement ko za na posa ba jouer wana bongo ça na posa ba jouer voilà c'est que gouvernement faut acheter ma bongo pour te mettre un peu ba champion ba pays mususu pour sentir la moitié du salaire à joueur et où tu as oh ce monde ouais tu es bien voilà la club il faut qu'on a fait ça dans beaucoup de choses donc il va dans quoi Congo il ça va jouer l'idée de la difficulté de l'équipe nationale pourquoi les deux l'équipe nationale comme base dans la joueur pour pas dire que bango kuna ndika zonga mo ebele baza na volonté mo boye sur baso beta ni na ko tra ba pe zo mata na bio baza ah siko mo masko baloko mo baloko pour le ko soit se retrouver place à victoire zonga mo ebele on le bandi ah bango basa le fort bango ne bazo mo ebele déjà ils ont bon moral le coup le mamu discipline de la là moi ba jeu ebele ba mo intention comme ah voilà contrat visa ba discuter pe contrat na yo ça bongo tout ça pena nganda ya mbangi intérêt na bango pena tout ça bomo na kitoka pena libanda paysage ça pena libanda pour tuende ko luka bango to sura na bango parce que na bango aye mo ko liboso lelo mais ça mbala suka te na bango to ko za na bango de temps en temps so bo bengi to ko zonga sa bango ba ko zonga na mbangi siko tono kende siko pena on a pas de ko basiko pena sera bozali siko lelo donc bolongwe aspect club parcours na bino siko botika bali na aspect club to après aspect club bosali parcours avec équipe poto landa gi pe ba recherche na ngali te ngai na loba mais na lingi ne bino moko boloba po nga saki ba recherche si bino na lingi ne bino moko boloba yango pena na media na TV bato balanda pena kinda ya mbangi siko na minute ata pa une équipe boye il travaille et il joue. Bon, ngane na za boye na tiki bale. Bana na tiki bale. Les bandira na yebi soki ko ndi siko ta ko beta ndi ko ma activité ce que c'est ça. Voilà. Nga ko lo ngana avec club na kina na Gabon. Na Gabon la beti saison moko na Gabon. Azongi li susu awa. Zongi na travail sur lequel avec club na Ké Braza na Diable Noir. C'est quand on a une médaille. Donc ça, balandi bamona pour Congolais linga ba preuve. Congolais linga ba preuve cameraman Harmonie 2015 Feco Foot Fédération congolaise ya Brazzaville Feco Foot. Voilà on a une champion on était finale contre Léopard de Deux-Rési. Voilà ndio ya Rwanda. Ala longue Brazza na zongi susawa. Qui bon la bête sous cacao Sangabalende voilà Sangabalende meilleure renaissance pour la bête mingité après le confinement voilà travail mais pour voyager jusqu'à la Zambie pour le moment de Nazabo na outil des Zambie donc dernier que dans la ligne que Zambie sonné que non na vu contact là équipe mon club mon soit awa na Congo soit place Mfusu donc il faut Zambie mais document nga mo munaza nango voilà nga mo na gérer ma na manager nanga solo lika ndenge zalaka abete bino bale so di 15 bi so di 18 bi na ochina bi na china zipe cop na ki pour ça na ga filer na yo so moniza ya mwa kala ya vita autre moni 2010 championnat 16e édition Vodacom Ligue 1 voilà lina foot pena bandeko moni ba médaille yango na mbangi pena za Diogo et asa pena ba médaille voilà sigolo ndenge zalaka avec les pressing na bila makambo na to ebiso na équipe nationale na beti mwa mingi
Oui, présent médaille équipe nationale. Oh, médaille équipe nationale. Voilà. Tournoi en Égypte. Déjà à Kala. Il y a 2011. Voilà. L'équipe participe qui voilà. Bomoni Congo, Tomoni Zambie, Tomoni Kuna Tanzanie, Azali, Angola, Azali. Donc équipe na Ouganda bazali donc l'équipe na championnat moko. Le mec est troisième. Les gens ont ça là autour ça là pour la boca. Pour moi naza congolais de naissance, naza congolais de père et de mère. Non ça on ça là dans l'équipe de Bitawa à défendre là. Donc pas na bino loi congolité kangi bino te. Le père et de mère. Oui. Pour des bilo na kanga congolité. Ngayo kanga ti na linga la fuma mboka na mingi. Ça nyonso nazo ça et puis ba médaille ils ont nyonso te. Les gars mamba ba déménagement les ala na perdre sur des médailles ça on sous sauter dans l'équipe nationale toujours en Angola. Ah mesdames bondi. Nous avons bateau toujours ça la merveille. On a ça nous nga fona zo plus bilo mususu liboso. Et mamba ba les gars. Merci là. Ça c'est na ngako. Si on a Conga, on a limité le film, on a limité l'IT. On a le but de CPD, ma casse dans l'émission Oyo, pour y avoir des zones qui sont moquées, na Zali, na Kozalaka, Tim, Kolonzo, te Kozalaka. Pour le moment, on attend, Oyo, il faut faire la baguette sous le Nazan n'a pas la servir. Oui, oui. Notre équipe, ils ont un Kana, FC Kana. FC Kana, ouais, na yebi na FC Kana. Bon, na FC Kana on a obeti combien de matchs? Pour tu combien de buts? Na FC Kana la dette avec un match belé. Un match belé, il y a des gens à la Gamboga battu. Et moment considération rose à la pété hein. Puis moto sala qui oya wana les entraîneurs. Parce qu'il faut prouver Bandi Mayo, c'est ça. Na prouver na kaka. Tellement bali nous a kuna en tout cas on a créé l'hommage. Papa. Ah, la mort est cette ligne là. Ah, tu l'as pas étranger. Vraiment. Vraiment. Là, c'est un étranger, bah au niveau. Donc comment il y a un moto à match plein. Bon, mener biso. La Tchébi un but partout. Match c'est le but partout. Les matchs il a là bas 25 là-bas. Oh, a préféré que bandisama na mboka o ya tchaki nebité. Oh, ya serega tante match. Oh, mais bandisi. Tellement on a confiance que non bien na hôtel ko tcha ba ko kotsa. Ba ko tsa ngaka. Tu peux essayer na hôtel pété. Ah. Est-ce qu'on a ça comprendre là là. Na ça ni na saison. Moi na pela boya des matchs ça là-bas. Ah. Ça ni. Et bon on va pas so ko bandi match. So beti. On va dire que non comment je sois lire que non ah là voilà. Oluga poto. Na bien monsieur. Ah. Ça les gars même effort qui mobile ça bateau les lotis les dans la poste na l'équipe point donc on est équipe on a entraîneur mon place qui là on a son qu'on les a équipe pour entraîneur à ça souti pour ça soukulati entraîneur ayo on a la vision na voilà ils ont la vision na donc il faut forcer on appelle la c'est là ba c'est son moko avant les silegi na songaki je suis dans Afrique. Aux Afrique. Donc, à la poste na yo. Nazali. Solidaire avec ça là, pour protéger là, on sait le nom ça là. Les kitoko. Zanga yi, zanga o kilo biana ezanga. Ndambango no biana, bilo tuana ezanga ye. Ndambango tona question ya bandeko mibale, ezanga moko. Mbage bakabola ki on mekusangisa ngo kaka pona temps ya émission ndeko vuvu na ndeko Moïse Silu na bandi pe boyi bango bozaka zaka pe na bango babisinga yi tuna biso nda ya mbangi lelo oyo soki vite sengi asa na pensé pour lelo na minute oyo franchement toyebi ke vite do souffrir na ba numéro 9 ya solo lokwa banda ya mbangi lokola ba team hein bozala ki ebele na tango lokwa ba Yves Diba bozala ki ebele donc soki lelo Asfect Club asengi nda ya mbangi azonga na équipe apport ne kozala nini na Asfect Club na lelo o na ko souffrir boto uti ko mona Asfect Club uti ko pola na équipe à Mazembe par hasard peut-être on peut betanga na ina vite ou est-ce que pola na Mazembe bon moni yo fait le la fait que na minute zo mona wezo sala passe na motema et ça m'a passé na souci belé comment on a fait club équipe et salinga
L'autre, au moins, la caméra est déplacée dans la barre, ça qu'on a vu. La souffrance, on a touché dans ma case. Sur les deux, peut-être que non, vite, ça pour ça qui m'a servi l'équipe. Nakoya kutumbangu nakoya kutumbangu po bao bazana masana bazana isama pe capitaine là-bas ça ole bu bazana bobeta pela bango c'est ça bato ba bando pesa ba place na ocha ba bao c'est na ba centre na ocha ba voilà kinga pe na zonga to le la 3 moi déjà que esprit on est ça des zones voilà équipe on a ba ibinga na na ebi bango to ko boma na peut-être moi équipe e koza la kino te benda ko simba on a exact peut-être place on a beti na mais là, on a un mot, on a bien des alaks, on a bien des fonctionnels. On a bien des côtés à la gauche, on a bien des côtés à la droite, on a bien des côtés à la gauche, on a bien des côtés à la gauche. Donc, on fait d'abord la lèvre, on servir, on dit, on va aider. Donc, voilà, ça va devoir, on est bien à l'époque. De quoi vous voulez de comment ici, nous? Vous voulez, en tout cas, on a pris ce nombre de places pour ça. Question à bien connu, le poste n'a pas pu avoir. Moi, les acteurs nanga, nanda kunanga, ceux qui les sengi de nona zalawana, na koboya te, na kobanga te, na kosepela kutu na sala o na sala kite. Kondi na kende kwa les zanga ki pe biloko mosusu na na sala kina. Na zo na sebile million na pesa bila batavita. Na ko pesa susu, les dents les susu. Problème les acteurs. Na bi ba ko ziba yoka magambo na sali awa na mboka o. C'est qui ngara te vita. Je me dis na ya na te, atu ba oyemba ba olongola bilamba. Ah, watu ba sengwana batanga ba nda mbangi batu ba moni bino bazongi susu na ba bomo mawana tukumu kuma pena na suka TV zangunga TV za la pena timing na lingi sikoyo poto sisi pete alelo mokola suka te boko ya lisusu pona bo considérer po makambo ze bele il faut boloba pona lelo pona timing pona ngunga na 2 ou 3 minutes conseil ni beaucoup pesa lelo na ba jeune footballeur ya lelo et puis mingi pe ya lelo ba yebinote tolini ne beaucoup pesa lelo kati football pour to libérer Congo sport na biso to libérer football na biso to longo na seto matali kolo tolini ne opera ngote la caméra penza na 2 ou 3 minutes pour ça pena toli wana nini oto ko sala pour na pe lobby pour ça la peine ba succès pour to lo baki on est capable de pesa ba coupe na ASV Club na Congo parce que mboka za na posa na bino bosa la mboka tolini bo pesa ba konzi ba landa balanda bino. Bon, merci la question. La ministre na oti ko pesa ko conseil na ba lego ba jasina tout comme nga pesi lelo na sala pe na posa ba conseil penga o buka koka na nyoso azaki. D'abord, dans le football, c'est un respect, discipline, concentration à travail. Nous, monsieur Zavana, il faut d'abord qu'on dise à aimer. Quand on a fait un baranga, on a fait un bâton, on a fait un musique, on a fait un respect. La glabis, c'est ok, ça se met à la clé, mais il faut passer respect pour l'équipe nationale. Il faut comprendre. La coach Mia, on a fait sa beauté, la coach Kidiaba, on a fait l'équipe nationale. Ça veut dire respect. La raison pour tout, tout Kabango, nous sommes surtout respect pour l'année pour yo, déjà Bango, ça célèbre. D'abord, j'ai la mission à Nicolo, tout tika Goloba, tout tika Makolisala Moussala. Joueur Azala jamais journaliste. Joueur Azala jamais coach. Joueur Azala joueur, c'est-à-dire joueur, tu dois jouer. L'imam n'a eu mal à terrain, mais Makolisala Moussala. C'est le premier pour le bateau. Voilà ce qui est nous nous avons brevet, qui est nous certificat, qui est nous licence, au comme entraîner, pour entraîner dans le bac. Donc, nous là, concentration dans le sala, discipline et belé, quand on est au sur la hawa, on a été pour qu'il gagne ça, la forme tout ça, ça va pas bête des familles. Pour ça, la bouffe, ça, la yo, qu'on l'a d'ailleurs, il y a une maman. Il y a une maman, ça. Voilà, c'est l'andier, vous indiquez dans les concentration dans le sala, l'ensemble belé. C'est dans le gauche à droite, tous à la focus dans maman. Ça, en tout cas, football, les aïeux, le foot à ma casse, c'est sûr que c'est lié pour gagner. Ouais, football, les aïeux, le foot à ma casse, c'est sûr que c'est sérieux pour gagner vie. Et la vie, c'est à battre 5 rafos sérieux, Zala, tout à la peine sincère, dans mon ça, même si on peut pas, journaliste sportif, auteur, le Karabadjogo, tout à la paix sérieux, pour Moussale qui est des polémiques et belleté, nda mbangiye yo. Bah remercier mes amis, moi 2 ou 3 personnes, ce que vous avez. C'est un beau thème à Congolais surtout.
napesi mbote na malheur nyonso tous les joueurs congolais napesi na mbote bao baza libanda bao baza na kati so natangi moto moko yaka lokola natangi bato nyonso banotanga moko en tout cas exotant esika na footballeur tu mbote basupporters tu mbote na bino mpe napesi no mbote na polo chaine papa Nkusu Fumukusu na yo asambele epai na yo aza mapamboli porte eza ouverte ça dépôt biso bato eza bato olingaka na sambo voilà esi bato tu mbote bato tu ngala na nga nyonso tu napesi bato nyonso matondo mingi lelo tozalaki na bango ya lelo esengo tozalaki na nda ya mbangi trésor un ancien sociétaire ya ASV club et lelo na minute oyo aza na club na ye moko eza koengage ye eza na Zambie Kana aza pena sociétaire ya Kana na minute oyo azobeta azali en forme équipe to eza na posa na ye eza na posa ata implice na kati équipe na bango azali disponible bokutana bokosolola et vous n'avez pas de problème et pour na biso to pesi ba mbote belé na bino pense vous aki bila olanda biso liboso ba TV na bino to moni bongo ndeko Silu ndeko Vuvu ndeko Jean-Charles Mitila les grands chauffeurs to moni pena bongo Kilandi Musiku Kilandi Mantanga mama ya bana Kilandi Mambu Takala to pesi no mbote mingi notre DG Ngunza Bokiti Boto sans oublier no kondombele botale kenda bato tikala bato tout ça peine longo na bango noko tambe koka baswaki biso na rédaction et to bossa na équipe technique songi biso moko na lelo to tambola ki longo na petit mais costaud ni mbala mantadila bango na bazaki pe na sima ya caméra na montage kuna to mona bongo superlative ne timba bete kwa to bossa ni binote na régie kuna final to mon 9 lumière ku mongala et bossa la ki peine belé ya Rolanda biso to zaki na trésor nda ya mbangi matondo pe na cadre oyo gitu bapesi biso esala gitu kosa ile émission moko mwa lelo eza espace bon ya mama Chantal Odia elongo na mwana ye Xil Muswamba tozalaki pena na esika na bango nde bakode biso lelo to tourner émission oyo na espace na bango kitoko boye matondo mingi mpona biso na bino tokutani mbala ya nsima na bebiso eza koya et pour to revenir lisusu na nda ya mbangi pour développer les choses comme solo et tikali au fond peut-être découvrir la vérité belé kata ya nda ya mbangi et biso na bino ndeko mukangu tokutani mbala sima ne monsieur Zakoya matondo